Shalom, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Vraiment, votre humble présentatrice et maman vérité maquée, c'est Niki la polyvalente. 4 fois maman, la reine Baopé sans avoir raison. Pour moi, quand on a transpiré, donc chaleur pour Moussala, et ça tellement makasi, Moussala ya ngoyo. Message nange zaboui, bande konyo sobo landanga na tango. Ozana pour ça te rendre un bon service na tembrage ya bapolo. O eza musala ya le 10 décembre. Le 10 décembre na Patmos au 17 décembre. Ozana pour ça te rendre un bon service ya qualité na musala. Contactez biso. Numéro ya maman vérité maquée c'est ça plus 244 code Mboka 924 58 12 27 924 58 12 27 Moussala Yangoyo, Oeza les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus, activité na bango eza le 19 novembre Oyo, na 14h, de 14h à 18h30. Yango bozo mona, balakoste ezali. Vraiment, bilamba eza tellement ébélé. Oeza Moussala, ya maman vérité maquée, c'est Niki la polyvalente. Femme battante, femme combattante. Si vous avez pour ça rendre un bon service, message dans la salle d'ensemble de la clients. Contactez comme la vérité. Si vous avez yoko sombate, na eka na ebisio sala besoin ça boy pesa. Maman vérité dans salle ba compra. Na ena na maison, ba bete lui au tembrage ya kitoko ya qualité. Bozo mona. Ya qualité. Tembrage ya qualité. Message nanga vraiment et comme la salle d'ensemble nyonso, o eza mosala ya Apôtre Jean-Claude Code ye pasala ika bon maman vérité yaka zwa yo mo sala ba compra yo mo sala musala yango musala yango yo vraiment me contacter maman vérité ma pièce moi si mon bondi moi ça bunda kalda te kal tout monde avec cop ne yango pour contacter nga partout aux anaoya à tous dans la province na Wambu na Bié na Bengela na Kuitu na Sumbe na oui bon contacter na oya maman vérité maquée c'est la polyvalente 4 fois maman donc grâce musala yangoyo bon contacter nga toza ba couleur nyonso olingi bleu olingi orange o eza non vierge na ba tembra rangote couleur nyonso yo kolinga biso toza nango bozo mona musala yangoyo tika nzambe ya lola apambola bino ba numéro ya mwana pesi bobenganga check direct maman vérité maquée ça koya vraiment merci beaucoup.